Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Donc, demain, na bela, bakabon malamute, ceux qui bazo bomba, ou bien na ni balin kolobate, parce que yo e bien que bela n'ane ba problème, to e biso no so bien que bela n'ane ba problème te. Ceux qui ne tiennent non ba boy kolobelango, en tout cas, vous se désabonnez pas nani demain. Maman, oyo bakenda côté la banque tu vas se désabonner et ça coupe tes biso des photos singa bango non. Donc non dans le sens que pardon maman, oui. Pardon s'il te plaît. Biso to ça la incitation à la NT. Biso to c'est ça en fait parce que le message je sais que tout dans votre book on a non dans le sens désabonner. Maman s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, pardon. Au lobby que tout se désabonner, ça message n'a biso à live n'a biso té. Tous amis colo, tout ce qui se passe sur la toile. C'est à toi de voir. Si tu vois que au vend dans un site comme on manque maman n'a respect au vendi. Faut qu'on montre que yo moko longo mais heure bi madame n'a biso té tout ça about station un tout na balda keko. Ko ça so pe nini non, nous on n'a pas besoin de ça. Nous on doit se faire conscientiser. Toujours que se faire conscientiser, biso c'est belle vie ou rien. Tu travailles avec belle vie, on est là, tu ne travailles plus avec belle vie. On reste la famille. Pour mes athées, tu n'es plus, c'est fini. Mais ma rambo bate que non, ok, de ceux qui bloquent, ceux qui wapi, non, on ne fait pas ça, s'il vous plaît. Non, non, merci. Dans le bien, on a sens à ma bêté. Dans le bien, on a dans le sens que, tout ce va réclamer que alia kana sima ya bela. Au moins que na sens on a l'obéli, na sens wana. Parce que il a sa source na bela te mais a-t-il lelo azaka na compte wana WhatsApp ou batara banina et voilà. Bon, vous excusez-moi sur la l'autre mabé. Et on a le biquet là. Pardon? Compte à WhatsApp neni, j'ai pas compris. Azaka compte ya ba maman ou ya banani. WhatsApp moko wa seng acha batela kae panier quoi. Les ana soit un problème. Ba c'est pas problème maman. Est-ce que c'est maman? Alia on a sima. Baba Mickey. Bon maman na ba doye bisa bango. Wana éviter. Parce que dans l'andaki nini live moko wana alobiki balobai ke non biso ba maman mo réclamer que il y a travailler sur na bela te bon squat tika biso na groupe wana ndengeni dans le sens là na lobeli. Et on a dit que de mère a travaillé sur un groupe wana te ba kolongwa bango moko mais biso to kotinda bango te. Ah d'accord. Et on a dit que non ba prière rebelle to sambela makasi pour la maman na biso et on a ngena ba saka ya wana et en plus si to tala ba film ya biso au lieu que to banda koloba ba finga ki ba zongusa iboy et aboutir biso na rien. Tolanda ba film na biso esili totalement makamso c'est tout et là on a ngana ba saka ya wana. Merci maman Nancy. Parce que c'est le tour de Junior. Oui, bonjour la famille Libeta. Non, c'est pas ordre d'arriver, je sais pas ce qui est Belaoud, elle se rappelle. Bonjour papa Junior. Bonjour. Après Junior et Bénézer. Néla, c'est pas Néla. Non. Bonjour la famille Libota. Bonjour papa Junior. Ouais, je vous suivais déjà de près. Néanmoins, la scène demande parce que le débat est intéressant à Makassi. Oui. Je suis flatté Koeba comment na Belar TV na ba fan vraiment baza bato maye les bato ba raisonnable. Na omona ka ba intervention ya moko na moko. Mutu nyonso azo intervenir azo prouver qu'il a un bagage intellectuel. Alors, oui. Na loba pourquoi ba attaché de presse wana moi personnellement na soutenir lo wana te ba attaché de presse. Comprendre parce que Bella Yemo déjà va à lancer film et a annoncé déjà avant que film Bouizoya et Rosala Bouibo. C'est déjà une communication donc
namona na importance te ki aza na attaché de presse moko. D'ailleurs, émission au demeure wana kenda osala na Linda. Na ndimi te ki asola na Bellevue on va sala parce que émission na nga CP na il fallait pas. On comprend. Papa. Message na ezali. Message na nga ezaka koza focus na ba film nde bandeko mingi baoloba o baoleka focus na ba film makambo ezoleka mambo ba émission par exemple ndeti nga na tala yango te. Donc moi nalanda film esili na leki na nga. Donc mpe nazo invité bandeko o basoutenir na Bellevue baza focus na ba film c'est tout mambo ba polémique ba nini koza libanda na intervention. Je soutiens Bellevue depuis les États-Unis. Merci. Merci beaucoup, Papa Junior. Ok, merci. Merci. Bonjour, Ebenezer. Oui, bonjour, Noko. Bonjour, la famille. Bonne nuit. Oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Ok. Oui, participation nanga ezakaka pona rolobake ndenge tosangani biso nyonso awa ezaka pona mama Bellevue. Donc soki toyebani leo tebani na ba Amado na Ibanoko ba Mukarame ba tebele eza pona Bellevue TV pona Bellevue moko. Alors tozalaka focus pona musala na ye. Mutu nyonso alingaka Bellevue o ayebika aza fan na Bellevue eloko zaka poto sala bela na motema ko publier biloko na ye makambo na ye ko partager ko aimer donc to sala tout na ba panel makambo nyonso to sala na ba WhatsApp oza na TikTok oza soki na nini Bellevue le reste vraiment etali bisote esika bakenda kotonga tozala kite alors ba sisa on ba bandaki ponango to sambela pona mama Bellevue to consommer ba film na biso to sungaye moral spirituellement. Amen. Sakanga na loba le reste vraiment o soki ba finga kinokonga ba émission soki ba fingi bela na yoka kande bato ba lobaka parce que na kotati. Oui. En tout cas na linga vraiment te que suna monika bato ba tie photo moka Bellevue o boy na kota raté pona bebis mato inanga te parce que o tozo yoka yango esala pe miteme beba. Tant aux autres quand même mabe au supporter te aux en a pour ça au réagir donc na ba o ba ceux qui ba attaché ceux qui ba nani ba continuer songa et si nas désabonner ba continuer o ceux qui non konani azate nga Bellevue ou rien donc un message okay. Na passer. Merci beaucoup maman Bellevue. Merci. C'est à qui? Angie ou Nila? Nila? Oui. Oui, bonjour Nila. Angie. Bon, Angie, bonjour Angie. Bonjour famille Bota. Bonjour. Nalandra bino vraiment mingi na se, mais lelo na se pelipe na mata. OK. Kande bolobi focus biso nyonso. Histoire à maman Bellevue nga ko koloba. On dirait makambo aussi la te. Parce que naza na histoire moko ya petite sœur na ngape eleka ka bongo na vie. Si le loto longola bisika zala kipo na makambo ka ezolekela mama Bellevue. Donc asala malamu. Asala nini akoki sala. Alata asala nini e bando zaka benjir. To tcheka na ba prière na biso. Nzambe moka yebi. Elo nyonso ezaka na ni bandel pe zaka na suka na. Atande toza na mokili boye. Eza na mokolo moko nzambe pa ko boma mokili na ye peut-être ko bandela musupa za nzambe mais oya mama Bellevue biso to landaka ba filmer totalela ka ye parce que biso ndi toza ba fan na ye do ba vrai fan bon za ka focus na mama Bellevue ndeti ngabo na landa na penza ba nini te susu na monika ba finga na lekisi mais na yoki na live le rondi bozolo ba ke batu ba finga te tuko na linga penza na mata na loba o singa na loba ya mabe pona makambo ya solo mais bolobi bongo na se calmer na ngana landa ka live ndenge bozomema na tuni boye ba chaîne ndenge za na YouTube wana na sabona te na ba chaîne ba tumsus à part ya Belar na Kandi Star. Oui. Est-ce que ça na moyen ya kolongola ngo pour landango to bien ceux qui au kotika ka on dit justement ka chaîne aux na postotal. Na ebile te la chaîne wapi?
bon bachaîne nde ezalaka na YouTube soza mposa mona la chaîne moko te namonaka oyo ngai naza na mposa nalanda est ce que eza na moyen ya kolongola yango be ndenge nini Non, non. Oui, ils ont un moyen. Oui, il y a un moyen. La télécommande là, yo. Bachette basalaka babe on est non intéressé. Au cliquer na 3 points moi les wana et on les a un téléphone sur un téléphone. Et ils sont non intéressés ba proposer en ici que au moins na télécommande là so ici qu'au final aucune télécommande. So mon chaîne mo linga ngote. Aucune fenêtre la chaîne wana. Au fini ok na yo mais au final ok m'a monté insister na ok wana au moins il me le tableau mo bon tableau na c'est au mona ne pas recommander cette chaîne au cliquer wana normalement ok mukuna monsieur ezalaki nde total ba film na YouTube bongo c'est na koti kota commentaire et puis ça nga accepter na commenter mais na like chaque film na like mais ko commenter na ebité na ko sandeni pour commenter dans commentaire ou comment na télé moyen commenter ça ou commenter ça na téléphone non si y a moyen OK ko connecter téléphone na yo na télé na o oui ceux qui ont c'est la mail moko en commenter d'ailleurs na télé ba commentaire ils ont na fait la mail moko na fait la mail moko je sais pas si là mais na téléphone nous na YouTube na compte na yo non Le plus rapide, c'est de commenter par téléphone. Commenter vite fait le téléphone, après il continue à moi. Ouais, vous allez dans la télé, vous allez commenter dans le téléphone. Ça va, merci. Merci beaucoup, focus. Famille, beau, merci maman. Au nord, le banning. Aussi, si on a. Pardon? Au ceux qui ont. Tenengo ba makamyo sezo lega na toi donc quand debino mo bozolo ba déjà olanda pe bande ko su bazolo ba donc eza na mambo olanda te oso to bito olanda to loba bison to lobaka bison to yebi ko loba nde ba nyoso ba lobaka mais maman Belvie ça la ka forte et puis yemo aza déjà muta douceur aza pe muta loba répéter donc biso pe do quoi to za simana e to za la ka focus na makabu ya zo sala donc c'est juste ça. Merci beaucoup, ça va. Donc ça va. Néla, tu es là? Néla, ouvre le micro. Vous allez un peu active la demande des ébélés, ceux qui... Allô? Bonjour Néla. Oui, bonjour. Bonjour la famille. Bon, bande konanga, les Camboyens. S'il vous plaît, les autres, bokanga ba micro, toyo kati. Les Camboyens Bellevue, c'est Wumeli, banda 2018, Tilelo. Ceux qui battent BBC. Ceux qui battent les bandes bafingiete, parfois ils ont entourage nemoko. Yali bango na Bellevue, faut pas que baka bwana kanaye, faut pas que Bellevue azala musika na bango. Balingi kaka o azawa na zaka wana, ka moi likamboboye, balingi ba reposter. Ceux ka moi likamoki ba sekringa surtout ebimi. En tout cas, nga na dessus, ndenge mona ngawa. Mote mezo sala nga passe. Lobinga na moni vraie hypocrisie, ya ba famille bota na biso moko na ba famille bota. Ta vraie hypocrisie moko makasi. Nga na kina live wana te nana moninga na ngamoko mutaki na ba live wana nga otoka ba chaîne na bango wana na sabona te ayiko benga nga nela yaka nini kaka wa Bellevue kuna yaka otala yezo yinda kuna na koti kota Sara famille bota mosusu ba ko finga demer e baluki kota demer famille bota mosusu ba ko finga Sara nazo comprendre bino te bino boza ya Bellevue ou bien boza ya bato wana nga na lobalika mwana même mado ay 100% famille bota ayoka ndinga na mataka na live na lobaka ngana ba chaîne tu nazala kate na bloka ba chaîne wana oh ba noko ngame ba nani ba chaîne susu ba lobela ka Bellevue wana et après na ba vie na bango parce que ceux qui bazaka bato ya Bellevue ba kokete koko yoka li solo kote mosusu kuna ba yiko mena ba chaîne na bango ba yoki masolo kuna ba yiko mena chaîne na bango le ba Bellevue lobela Bellevue oko de masola bato ngawa netala ngate na kana chaîne moko na sabona kuna te à part Bellevue na Bellevue Condista na Bellevue TV kami bale wana Bellevue afinga makala na bota na mwana pasa akolika na mafinga ya Bellevue akufa te a changer te azoke na musala ne au contraire musala ne mati banda série ya Mélanie soki États-Unis wana soki mabilamba soki ba koli soki ba carton na ba
na ba makoko ba finga Bellevue na ndenge tu na ngamba ko kuna ko lela na mona mafinga wana Bellevue a changé te au contraire a vimbi c'est que na mutu na yazo kanisa likamoto yazo kanisa ni musala na ye biso na bino soki moto ba yemo ka ba famille bote ya vrai jini mona lemba loba les famille bote ya tongo biso yango na keneke partout te o ba sala ki kuna boy o ba finga ki boy makamango mena contribution na bino moko pe ba ninga to za vrai ba ninga ba fa de bebani moi likamoto loba ki kuna secret bimi moto akufaka te mabende ba ko bomela biso yete batela kate confiance apesa bangwana bakene na kota tina ba chambre ne ba ke obokela ye loko ke bati loko mabena masanga wana ni ya mabe wana ni ya mabe tozo boya oye tikali o asala ka boye hypocrisie ya Bellevue bimakala eza lelo te baloba hypocrisie ya Bellevue moto soko libo ya za vraie famille bota za fan ya Bellevue aza fan ya moto mususu te c'est ça vraiment et misusu na ba ko sala ba live na bango ka pona ba jwa ba vina ba yiba kabisa to kino kotala ba vina to kotaka ba mission na bango abuzoba wana to ba jwa ka ba vi ba gagner ke bambongo ngaso ke ka pona nga nela ondele oyo ndenge na zawa tina ko pesa moto via gratuit na kendekete etalinga te parce que bango to ma zambi hypocrisie mo ke zawana ya munene ezala wa ba communicateur kasi ya nini pona nini ye déjà na ndenge ba théâtre na ye ezo pesa ka déjà ba message so ba lebeke biso to fonga la ba chaîne ka pona to pesa to sala kaka ba communication biso to sala pa ngo ka passer bo pexi ko finga na finga moto te ba bando finga Bellevue kasi na matin na ngana tout ba bordu ba côté na tout na ngana tout abanga ngo moto ko boya ko bomanga zate bango bazo profiter na biso to tina ka bango ba $10 to tina bango ba $20 anasima bango bazo sala Bellevue ba kuba boniko bango balika bo mwana woni akokufa kapete bango ndi bakokufa Bellevue akokunda bango Vraiment. Trop c'est trop ya nini kaka na mwana bato bokangemela mwana bato bon yemo susu pe yabwe ba voisin batala kake Bellevue andima kabuzoba te bango babimisa ke Bellevue motazo boma théâtre Bellevue wana ozayo katashi de frères asa bokisa yo kuna ba misusu alba botiko lo mabe na komo na ngai ce qui peut m'a dit concert bango bazo sala ba lève na bango buzoba ke ba Bellevue azui omoni tangu ne ko kia kumo bima bato bakomo bima parce que Bellevue alingi buzoba te depuis bango to baza wana nani motasa bima yako kokoma lettre ke na bengani ya tel pona asala kibwe tala ye azo boyaka bato pona baninga na ye mais baninga na sembazo ya ko si bazo ya ko tal se buzoba ko finga ka ye ya pamba nga moteme sala kanga pasi nalinga ko yoka kate esika Bellevue bazo sala Bellevue en tout cas merci maman merci beaucoup pour le message mais vraiment famille bota to zala ka focus bango bako bazo bunda bitona bango toke no ko tala bango te botika ba pota na kuna ba chaîne banango na ekita bode pona nga peka ko désabonner na pe ya yango ya vrai parce que na sabona ko ta mutu te etalinga mais na TikTok awa bilo ba chaîne belé batebe na pona ya bato balobaka makamba Bellevue na tiaka balek na nga peka na bango musika zo etala kanga ite en tout cas bande ko nanga to zala ka focus to pesa Bellevue makase aza espoir ne za biso eza bato mususu wana te to pesa ka pe na maboka nzambe parce que zo sala ka trop passe zo sala ka passe merci papa wakichina ngai Teresa. Teresa, bonjour. Moi. Bonjour. Bonjour, maman. J'espère que vous allez bien. Tout va bien. Oui, bref, na mingi. Na pesa conseil na famille bota nyonso par rapport à makambo ezoleka na TikTok qui na pesa conseil to pe makambo ana te biso to linga maman Bellevue. Moi, j'aime beaucoup vraiment maman Bellevue. Je l'aime beaucoup na ebiete. Po jamais na kenaki naza angolaise na botama na nga na Angola mbala mona ya na Belgique ya d'ab na ebi mama Bellevue te ka ba film na ba film na apprendre beaucoup de choses na pona makamba vie et pesinga ba na okelo be pesinga ba conseil be na ba film na linga ke vraiment mingi ndiabo elo moko te okio ya ta ba lobi aza hypocrite aza bo ndiabe nga kutu etala ngati na linga ka mingi vraiment ndiabo
moto soki yo olingaka kolinga te oyokayoka makambo mosusu ezanga nango tina nde abenga makambo oyo nde naza soki nakoti na tiktok soki kaka namoni batie foto mo namoni kaka bakomi neti likambo mama bevi na ndenge mabe nde abe nayokaka ata teke natanga nalekaka mpo soki navandi nayoka makambo wana naza moto ako nalingaka moto wana naza fan na ye nde abe esalanga mpasi na motema nde abe mpo nayoka mpasi wana te je m'enfou nde abe nayokaka te nakotaka te na bacommentaire wana namona makambo aoloba c'est mpesi naoki koloba diabe tokipe makambo wana te tolingaka mama bevi na biso nde tolingaka ye azala hypocrite azala makolo poussière ndenge bafinga ya biso nyonso makolo poussière biso tolingaka kaka bongo eloko de la route c'est 345 boni okisa biso 100 000 abonnés boye eloko moko te 345 000 abonnés amour na biso albert ye eza te c'est mpesa oyo nengeka naloba merci beaucoup vraiment pour la parole merci maman oki okitanga Miss Kai. Yes. Bonjour ma famille, bonjour. Bonjour Miss. Nenga kana bakisa pe kaka pona makambo ezoleka pona Belleville biso but na biso ezali focus na ba film na biso soko olobi Belleville olobi film na ye donc tokende musika te tosilika kaka o toloba tika batu baloba comme mama mosu alobaki bazosala ba vie na bango bazoluka pe ndeni ya kovivre mais biso toyebi makambo ndenge elekaka na internet moto nyonso aye na profit na ye mpo baza na basujet ya kolobela te tosala nini makambo eza koto na koto nga na bandolobela nga koto oyo tombongo ekotaka siko biso etali biso te biso ozokeka na bafilme tofocus lelo tokomosala un jour sans cas il faut toluka tomata suti na ba 150 par jour na film asikezo banda s'il vous plaît to ban kaka bongo par jour. Dans des films avant ici là, premier épisode de CBT 204. Wanande but na biso toke kota là, to focus toujours baxeler ba vue, c'est tout. Donc toye baka on na mutu na biso, mutu nyo soye na YouTube, azana sujet, azo luka place alela. Donc to kipe bangote, ba finga te, ma finga pe ebomaka te, ma finga ekangaka na nzoto te, biso toke kaka film. Esili. Toyoka pe motema pasi te poko finga pe bandi na olelo te ye moko mutu ye wana zo sala kutu ya musuni makasi bazo finga mazo bongo biso esala biso motema pasi pourquoi toyeli nde ye toyebi ye na film esili tosuka wana bandeko tokota te ko polémique tala kuna balobi na ye Belleville film. Oh, ceux qui pressent, oh, nani, etali bisote, bango bazo luka vi na bango. Bazo ebate ba luka nini, ba salande ni po ba lia. Ba salande ni po bazwa quelque chose. Donc, mounyo sa ozaka na moi si je moko ya koluka po alia. Malgré tout ça, bazo zoaka mbongo si ma Belleville yango bazo film. Donc, bisoto le kanzela. Voilà, yango na ninga kina luba conseil, film Belleville. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée, maman. Ça va. Merci. Bye, bandekona. Bye. Tonton, pardon, c'est le tour de l'or. Mais la famille demande des ebele, on va vous faire monter. Bato bozo comme on va commenter abo matsabiso pe botindi demande te. Demande des akaka 4 donc ezay batuto ko matsa. Yo tindi non demande te. Ça tombe que moi, tout est loin invitation exacte. Il faut yo mon quotidien la demande pour to matsayo. Bonjour. Maman Laure. Bonjour. Bonjour maman Laure. Boni. Bien papa. Na makambo kaka na internet ko. Biso mona famille bota. Totika kozala lokola baseme. Seme ki wena ndako ya na yo. Ozola sa gentillesse na mwasi ya yaya tangu mwasi ya kopesa mukongo obalukeli non biso moko tolibi Belleville mais tozo ko trahir ye biso moko ce n'est pas bien biso objectif na biso ezali to soutenir ye po mutu olingaka ata bayo olakisa ba défaut na ye ata bayo olakisa ba erreur na ye soki déjà za fou na ye jamais kolakisa pa mutu ba erreur na ye ekosukela yo moko tosoza na moyen ya kosola na mutu olingaka opartage yango na ye nga na omona yango mingi awawa bato na biso moko famille bota bazosoutenir bato mosusu na kobimisa makambo mosusu mpona koapuye bango eza bien te
biso oyo toza nango toza mposa topesa bavie tolinga moto tosoutenir moto na biso na mabe na ye na malamu na ye tolinga ye bongo toza lokola aveugle ata moto aolakisa nzela ayebi ta okenda kolanda kaka tozala baaveugle tokanga miso oyo nyonso peu importe oyo bato bakoloba mpona mama Bellevie to na famille Libota tokanga matoi yesu kutu mwana nzambe akufa mpona biso bandima ete ebongo moto ya mokili nde bakondima ye te oyo andimeli ye oyo alingi ye akangama na ye asabone asepela na oyo nyonso tu ye azosala yango eloko nga vraimen nazalaki nango bese yango wana mpo bato mokili bandolobaka mabe jamais moto oyo alingaka yo te avec koloba bien na yo jamais ti mokili ekokufa alors biso bana Bellevie tolinga ye bongo nga susi na ngai ezalaka soki moto toponi ninga ndeti nga naza na famille Libota na mabe ya Bellevie na malamu ya Bellevie nyonso tu eza likolo na nga ata moto aoloba na nga bayo kritike mpa na nga tanke nga nalingaka ye nakodefendre ka na mabe na ye bongo mpo na ngai nalingi ye eloko nga vraimen nakosinga na famille makambo misusu na nsima na biso yango nazalaki na eloko mwa moke ya obakisa yango wana. Merci beaucoup maman Laure en tout cas. Merci beaucoup. Maman Kanti. Merci beaucoup maman. Na bimi nde na compte yo naza na compte mususu kuna nouveau compte na no promo bokende ko s'abonner. Merci maman Toya. Na chaki de la compte yango Yvonne Allemagne. Yvonne Allemagne. Ça va, OK. Ouais. Merci Yaya. Merci beaucoup. Merci maman. Maman chrétienne. Oui, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, donc, moi, je viens juste vous dire une chose. Pas la date ordre d'arrivée. Oui, maman. Je viens vous dire juste une chose. Vous devez savoir une chose, que Bellevie à Lobaka, je crois que beaucoup boye biango, Bellevie TV, ezali Bellevie elle-même, point barre. Bellevie TV, eza mutumsute à Paris moko. Alors, biso société aux aliawa, même à connaissance au sali lelo en dehors ya Bellevie TV, eza po nae Bellevie d'abord. Parce que Bella aza mutumoko afungulela batu mingi mutema na mwana na mwana mutamutema malamu loko a Bellevie te. Bellevie so zanae posane zala kaka osunga oya mata. Yango bomona même azo sunga ba même na fungula ba compte azo fungula ba bosa la concept yo bosa la boy et elle se bat même pour batuba kende pour bitne zali ke mutu na mutu a trouver oyaye aluka à s'en sortir. Donc Bellevie azalo kwa mutu moko après na batu ko péché. Après na vraiment batu ke au péché comme ça o yomoko o banda ko gagner au lieu aux alaka na sima ya ba tournage na ye. Mais elle est très très combative. Alors famille Libota, boyebake Bellevie TV c'est Bellevie elle-même. Eza kinganité, eza gaucheté, eza droiteté. Balou bato mabe pembeni na ye te eloko mosusu biso toza na biso famille Libota biso toza mpona bafilme ya Bellevie ngai ezala bacommunicateur ngai natalaka communicateur ya kolanda oyo asalaka promotion nakolande mwa moke mais soki asalaka ne promotion te nalandaka ye ata moke te mpo bango bayaka mpe bazwa bavie na bango yango wana biso tozalaka focus na Bellevie TV totalaka bafilme na biso lokola oyo toleka esali bien bavie ebele
e mosusu nga moko awa na ndako na tv soki na numéro 1 na otala oyo eza deya na mwe na oyo eza ebele na tie ezoleka nango na otalatala na ngai ntango esala nango mpasi te baoyo bakokende bakende na bango ata kutu baye tokoya koloba verité nyonso ekolobama ekosala nango eloko te mpo bango kutu soki bazalaka mayele pele si batika na bango belivi yango mpo dekadavege bango bakoya kolobele mabe ye bavine ezomata babone mpe ezomata donc eza nzambe moto akosala yango bakontinue na bango biso mpe tokolemba na biso te. Merci à Canalien Lob. Merci beaucoup, Maman Mado. Merci, Okay. Maman Mado. Ma gloire. Ouais, papa qui dit ça, non, Maman Gloire. Oui, bonjour la famille. Bonjour. Bonjour. Sois bon, on t'a montré une demande, s'il vous plaît. Oui, na lundi, naza musala malgré naza musala mais na 8 ans Yolanda live. Biso vraiment, nous on est à Kin, famille Libota vraiment elle Kin, on est toujours là. Tous à des fois peine à mère. Vraiment ça fait mal hein. Dès que biso toyoka passe na mafinga, maman na biso pa yoka ngo passe. En tout cas ayoka passe. Je me souviens une fois, maramba Sarah awasala ki abaluke libela salibwe. Tous à un restaurant mère à kota penzako, bela penza kota vraiment. Na ba commentaire azora penza temps finaka téléphone na kota pena ba commentaire mère atangisi ma miso eloko ane soit kabiso atangisi penza ma miso yona ngena loba nous on est là toza famille bota toi na deux chaînes na biso nitinga penza ba mafinga ki baloba ki nalanda on kana yoko ya des fois kana live il y a des fois au monde na koti na chaîne ya msu ya tadi ou msu ya mu na moni ni ya mundir ba nde na mona ke ba finga ke ba sala mais pona na sabona même pas na ba chaîne non oh koto bazo finga belle parce que ça fait mal tant bazo rata ya ko finga belle en plus tant ba fingi sara sali lo live wana ba ko commenter et moi baluke libela et moi lobi bo ba commenter ba fingi ba lobi et le lendemain tout yo mona ba communicateur o ya biso basangani na ba demer wana ba osenga famille bota mbongo en plus famille bota pe batindi batindi pe mbongo batia pe montant soki 600 combien euros so combien batia pe montant na bi non mais famille bota tozandeni toza combien toza ndengeni toza famille bota mususu toza contre Belleville ba mususu baza pour Belleville comment parce que oh vraiment vrai il y a Belleville vrai il y a Bella production akoki jamais kokende ko s'abonner na ba chaîne mususu akoki jamais ko zo temps ya ko s'abonner lisusu na chaîne ya Demer ngakutu banda na okaka Demer azala ka lisusu attaché de presse ya Bella ti na kendaka na malembe na se désabonner na chaîne na c'est tout. Nalanda kaiko tu peux moi ça na d'ailleurs na tika na pour se pela na été dès le début parce que aza mutu moko na gagné micro. Ma gloire, on a un problème à connexion. Aris Condé. Oui, bonjour Belaoud. Toujours Kayo papa. Ma gloire, on a un problème à connexion. Catine. Oui, toujours Kayo. Oui. Bonjour. Bon. Par rapport à la station sur le cas de colonne internet, kaka likambo oyo osali na question bakoselo esaka motema mpasi mais tanke yo moko oyebi eza mobongo te toujours biso tozalaka wana kosoutenir mare toujours na bapriere na biso focus film kaka wana nyonso etikali biso etali biso te yango na koloba. Merci Aris. Merci beaucoup. Tonton. C'est moi. C'est autour de qui, je sais pas, Belaoud. Papa Alfred. Papa Alfred, bonjour. Bonjour pour moi. Bonjour les amis. Bonjour papa. Merci. Il y a coupé sans la parole. Je vais partager quelque chose avec nous tous. Oyo eza
très important. Il y a une parole dans la Bible parce que la doctrine fait partie des principes de vie. Il y a une parole que j'aime beaucoup, que Joseph aloba. Joseph, une fois arrivé en Égypte, na position il y a autorité, aloba quelque chose, alobi, bakana ki basala nga mabe, menzamba balusi yango malamu. Et il y a des fois dans la vie, il faut qu'on soit prudent, il faut qu'on soit sharp en esprit, parce que makambu nyonso eza makambo rolanda te. Makambu nyonso eza makambo rolanda te parce que il y a des fois, il y a des choses où les gens peuvent méditer mal pour toi, alors que c'est une voie pour permettre tout simplement que bien ayo et apparaître. Parce que ce qui va te Joseph te, tant unzale qui balinga ba kufa nanzala. C'est parce que va te Joseph quand tant unzale Joseph a pu les sauver. Et nalobango toujours, et je ne cesse de le répéter, crise nyonso eza opportunité. Chaque crise est une opportunité. Ya permettre biso koyeba et pas yo ya corriger to corriger et pas yo ya ajuster to ajuster. Si vous regardez bien cette situation, enlever les injures, les insultes, les dénigrements et tout, au-delà de tout, cette situation vient exposer une chose. La seule chose que cette situation vient exposer est que la sœur Belleville atinda kabatu, ba finga, ba collègue na yete, et puis ape kisaka, ba collègue naye ba kende ko travailler à IRT. C'est tout, basta. Lorsqu'on a des choses là, et si l'inango, parce que ce qui se passe maintenant entre Sarah na Demer par rapport à Maman Étoile a été seulement la déclencheuse, il y a situation pour permettre vraie réalité et monana. Bato ba fingaka, ba continuer ko finga, bato ba fingaka, on les sanctionne pas, on les met pas à l'écart, on leur dit rien du tout. Maintenant, tout ce qu'on peut dire, on va pas inventer la roue. La roue a été déjà inventée. C'est mal quand quelqu'un est insulté et dénigré, mais il faut toujours autour de ça, nous qui avons la capacité de voir et de comprendre, toyeba, pour tirer du miel de la carapace du lion. Oui. Et ce qui doit te détruire, tire ce qui peut te construire. David a bomagi lion. Lion wana lingara bomaye, mais le jour d'après, quand David est venu, il a pu avoir du miel na carapace, il y a salité, il y a pourriture, il y a lion, pour lui permettre de manger, d'avoir des forces et de continuer. Donc cela veut dire que de la bêtise, des insultes, des dénigrements, essayons de trouver quelque chose de bon et qui peut permettre que œuvre Oyo, la sœur Belleville est en train de faire, et continuer au Kendeliboso, et puis les restes de Balobaka, les chiens à bois, la caravane à vent. Oui, merci papa. Merci. Bon après-midi. Merci. Merci beaucoup. Ma Sophie.
Maman Sophie. Homme de Dieu, papa. Maman Sophie. Maman Sophie, ouvrez le micro, s'il vous plaît. Si elle ne va pas ici, Nani? après c'est qui? Après c'est Céline. La famille n'a pas na okitata hein. Céline, ouvre le micro. Céline. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, j'allais juste dire ceci. En fait, ma finga ou pas, belle vie reste belle vie. Ça change rien du tout. C'est que vrai, il y a un objectif à poursuivre. Dans ce ça change rien du tout. D'ailleurs, ce qu'on a dans ma finga et autres, ils ont ce qu'il faut faire. Les j'ai suivi très bien l'affaire de Maman Étoile. Comme papa l'a dit, Maman Étoile, Azaki n'est kaka, Moutou, va utiliser kaka. Mais ça change rien en belle vie. Belle vie reste ce qu'elle est. Et Belle vie poursuit ses objectifs. Moi, j'ai des témoignages de gens qui me disent Yaya, dans le théâtre, il y a skinny. Non, théâtre, c'était, on parlait de ma vie. Donc, j'ai trouvé des solutions avant même, écoute, on a réfléchi, non, ça, mais à partir de la pièce, na comprendre, deux jours, la meurtrière, Mikolo, surtout. Il faut prendre le temps de lire aussi les commentaires na YouTube. C'est que Belle vie fait, et ça théâtre, oui, mais il y a des gens, en plus na vie na bango. Donc, Babylon, il y a une distraction, il y a vie. Belle vie reste belle vie. Nous, on avance. On est sur le bana. Biso do kangi mato idoza kuto kunate. Et ça, distraction à pas mal. Azaraso amoni muninga kuna élévation ezokende aluka kaka acha ba piège mombe pour détruire. Mais nous on n'est pas là-bas maman, nous on poursuit notre objectif, c'est donner de l'espoir aux gens, donner des conseils aux gens, trouver des solutions là où peut-être quelqu'un est désespéré à un point où azo kokate mettez en telle pièce alors non, il y a la solution ici, il faut continuer, c'est comme ça. On les a la distraction à pas ma vie. Nous on poursuit notre objectif. Belle vie kaka et tikalaka belle vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman. Maman Janine, 5 demande s'il te plaît. Nazomona est pénaliste temps. Scott, bonjour. Scott. Bonjour Scott. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Tout ça bien, merci. Message na kokolo baka pona famille bota na makambo. Message na kokolo baka pona famille bota na makambo nyonso eleka. Po nazo comprendre la famille bota te. Lobby Saras. Namona mama misusu bazobenga Sarah tika kaka demain azandeko na yo demain boy. Demain be kuna asali su live. Tika siko toyeba te toza bafanya demain toza bafanya befte toza bafanya badeya demain. Si tout le monde va venir, bazofinga bef na place que to beta suma ba to bandela ta ba film na biso moko ata totala tala na biso ata ba film akala. Na place to za to ya kotala buzobo bazoloba. Et comme ça c'est nini Belle va iba projet de mère à showbiz. Nyonso na rapport au bête en tout cas mabaku tondeni. En fait, une minute. Bon, showbiz va kangi. En fait, comment une minute pour l'affaire à showbiz. Je vais éclaircir un petit truc. Demain, c'est une communicatrice. Demain, on a un analyste. Ça, la analyste na YouTube. Dites-moi un peu la famille, hein. Pour ça, quand même, intellectuel. Na bateau bozo, l'ingabou on dirait, bon réfléchissez à la binoté. Depuis quand, déjà, mon showbiz analyste, moi, Avanda, à Sally Live, à ben ici, na showbiz, ici showbiz. Projet au demeure, non, fallait que ça, na showbiz, on a attendu sabatou. C'était pour Asani. Un moment, essayez de réfléchir. Attends les Cambouillés, vous êtes des intellectuels, vous pouvez mieux comprendre au moins qu'il va expliquer bien. Ceux qui, par exemple, on a promo, tout ça, la page.
La PC des promo. Au lieu que ça la boue, ça la ou bien. Et ça m'a bé. Et la famille. Et ça m'a bé. T'es ça m'a bé, tapé ça qui pétait. D'accord. Maintenant, je vais vous expliquer les cas. Je ne sais pas si je peux le faire, mais je vais vous expliquer un peu comment je sais ce qui s'est passé. Il faut voir que tant que Mama Jab wana et banda qui koleka Mama Jab comédie. Tant Mama Jab comédie banda koleka Bella alinga kintose lango spectacle. Là ce que je vous dis boyo kanga. Oui. Bazo bengo na privé. Ouais non, c'est bon. Là ce que je vous dis eza na bengo ni matière à bio. Mais eza pure de vérité. Ce qui moutas. Bazo bengo na privé s'il te plaît. Qui m'appelle? Yedo. Oui. Yedo. Ba bengo na privé. Matière à bio, famille bota va mériter matière à bio. Ba bengo na live na bango kuna. Ba bengo na privé. Bazo bengo na privé. Vraiment, vous en avez raison. Vraiment, vous en avez tika ya. Dodo ba bengo na privé. Fabio. Non. Après, maman Fabiola, c'est bébé. Maman Fabiola, bonjour. 100% Kitty, pourquoi? Ah, ou Tiki, j'ai dit. Kitty, t'es la Tiki. Fabiola, bonjour. Pardon, Gloria. Fabiola. Vérité. Mais bah, en tout cas, famille Bota bon mérité vérité. Tellement que Bino vous a très manipulé. Bah manipuler Bino le quoi bah amike bah benda Bino le quoi na singa. Botika la ka bon bantababe. Vérité monte zana. Ce qui a Isaac qui a yé c'est bon. Et tika li polé là qui obéta kasi c'est bon. Marc beta. Eh bébé. Non, c'est le tour des bébés. Non, c'est le tour de Gloire. Gloire va katake maloba. Gloire, fond la micro. Nana katake maloba. Akitaki. Oui, nakitaki. Gloire, comment? Écoutez, on va commencer la parole. Oui, message. Oui, message au Nana pesa kaka pour na biso famille Bota. En tout cas, au lieu de temps, tout ce qui est ba chaîne ou ba finga maman la biso parce que tant que tu landa ba chaîne wala ba finga to matela ba vie en plus ba ma finga na tant to yoka et ça la biso passe. C'est mieux tous temps tous se concentrer na chaîne na biso mi balé tous alango. Candistar na Belar TV. Tous temps ya ko landa ba film na biso tous temps ya ko tirer ba leçon ya ko comprendre message au mère azo pesa biso na kata ba film na biso au lieu tous temps ya ko landa bon parce que ma finga ça fait mal ils ont dérangé ils ont ça la passe c'est mieux que ko yo kango te oyo kino ngo te eleki ke oyo kango c'est pas bien tout le capé tous attend tous se désabonner na ba chaîne wana o ba fingara la biso mama tongo midi pokwa bazwaka temps parce que ya sikapé zate o ba fingara nyonso to ba finga kezaka ya kala ba répétaka le même ya sika o ba ya ebisa biso te ke ba belgia zabo po après biso ba fan to boya to sabo parce que ngaku na koma mona mafinga na c'est comme si ba la belle publicité parce que ton bon zo tabati banzo finga belvi mutum sa yakoti na sabna lukana no belvi ngazana na kotono na chaîne na ki lukana belvi ton muta kota ko luka belvi na chaîne na e atali film a comprendre muto ba finga ande yo ton asepe na film asabone na yakomi abonné donc ba sala nde belvi publicité ma finga na eza publicité tipo na eza publicité on a considérer ngo eza de publicité ba sala bela o mutu ton aye atali ba film muto ba finga ga yeyo aluka mutongo chaîne nezala wapi
asalaka nini na chaîne na ye ntongo aoluka bainformation nyonso twana akoma abonné azosepela na bafilme ya Belleville azotikala wana donc biso famille bota tozala vraiment concentré totika kolanda bamafinga wana tose concentré mpe na prière totiaka merde chaque fois na prière parce que diable akombataka étoile oyo ebrillaka soki Belleville étoile nezalaki kobrille te diable akokaki kokombattre ye te est ce que si bomona diable akombattre moninga na ye diable akoki jamais ayaka kokombattre moto azomona azo avancer moto azomona azo évoluer yesu akoya wana mpona kokombattre ye achite mais tellement Belleville azaka aza molongi aza mwana nzambe na baprière na biso famille bota toza wana tosoutenir ye mpe na baprière baolonga ye te baotikala kolonga ye te ka nde mama étoile alobaki eza bongo bakosala nyonso babanda ye banda soki banda kaka chaîne na bango efongama soki 5 ans banda babanda kofinga Belleville akweyaka te olia kweya ye azomata azo avance kaka so bazalaki bato mayele bato baza na conscience balinga bacomprendre mais moto ngo tofingaka olie totika ya tokanisa tokitise au contraire ye azomata donc totika na biso kofinga mais tellement baza bainconsciente baza bainconscient na kati donc baza mayele eza te sagesse eza te baocomprendre te baocontinue kaka kofinga tant que étoile ya Belleville ezobrille kaka Belleville akofingamaka kaka aobandaka kofinga mais nous famille libota tozala na mpona kosoutenir ye kaka na baprière na nyonso tozala na chaîne tozwaka temps ko répéter même bafilme nga azwaka temps même na musala na préféra kutu na koti na chaîne na biso so film eza te MTR au film ekota 16h30 toi non 14h ou 13h na koti na chaîne na tina ka nini film ya atekala eleka nango semi eleka nango malgré na musala na occupé ba client mais film eleka na zo ata ko répéter ba film ke na kota na ba chaîne na ndo yoka ba mafinga o e sala nga pasi o no yoka douleur moko boye na tala mutu ye moko bela a yoka ndeni sikona bando zona bando raisonner ba makanisi wana donc ça fait mal famille bot en tout cas tozala ba fana mayele to continuer ka kozala mayele tozala na en tout cas to pas de distraction tout se basé na ba chaîne na biso mibale c'est tout o nenga na lobaka ya wana merci beaucoup merci Gloire merci autour de Sophie oui tonton Sophie Toumba bonjour. La famille tapoté, faites vos demandes au linga que le bolobité, ça la demande na o ba komatisa yo. Maman Janine, bonjour. Oui. Oui, maman. Maman Janine. Bonjour à tout le monde. Bonjour maman. Bonjour maman. Naïma moi mouké. Les injures sur les réseaux, c'est pour les faibles. Hey. Maman na bitan bolo bat ba ko mana bela na motema tant tolo ba na ralenti bela na motema Zambe ha mana lo bakaka ke mama étoile azaloka bato bazalaka soka kufisi ma baninyo bakobaka bato bakomobisa ba vérité azalaki na bien azalaki na raison donc émission maman étoile est ressuscité ba émission belé sali keto yeba ba mama mususu e batamaki bref biso tozana biso kaka pour la bella pour la maman biso Bellevue voilà ngana e vraiment ka ko encourager à avancer avec des liboso ba émission belé nga sona monika ka kombo na eto elongi na e nyamika ko cliquer na tikela ba monta ma vue mais ce qui na ina bakaka contenu neza na carte mais à l'autre côté kuna vraiment ngana ki paraté pour ba injure tellement les belé bino ba ko otali bien na l'autre côté à part mama finga nini o ba ko memela biso et l'autre donc biso focus non singa bande ko nyonso focus biso total la Bellevue ou rien donc maman Bellevue ndé biso total na pour ça to soutenir ba prière attendre ba commentaire na biso à la positive pour faire avancer à kende biso liboso alemba ko commencer ba film kitoko oyo a ko mena biso te tala ni film tala makitoko nga ko partager ka ko tshana ba tablette bana na ba téléphone bana tout le temps quoi nini on a ko faire avancer musala mama ko to mama lamu donc nyonso oyo to pe sa kanza mais merci parce que na nzela mama étoile to comprendre na biso
Je comprends mais problème nangi ça pour na yo ka M sou ba toucher partie musu ya deux mères to ya Sarah bande comme musu ba se platé mais nga problème nangi ça qui pour na part ya deux mères. Non maman Janine non même pas déjà te toujours se platé jamais fongola mutema na yo loba o koloba na yo maman juste que ko ya discours ya que bo kende ko se désabonner toujours inciter mutu na NT famille bota mutu yemo ko conscience na esala so comme que kuno za à l'aise tikala kuna mais biso to tinda mutu to kende ko se désabonner kende ko donc ça boite bino bon ko bozo mona tout ce qui se passe. Voilà. Alors, on a vraiment, en tout cas, on a la partie, il y a ni abonné na été pour nous vraiment dessus depuis quand on a collé la naïba pour azala 14 la raté mais tellement ma toi les ambassadeurs en tout cas ma toi naïbi non puis c'est comme bravo artiste. Bah bravo artiste pour jusque là donc nous sommes toujours na part na raison na hôtel émission na lisu na part na mona ma bien ma toi jusque là na ko mona ma bien ma toi mais bato mususu bango lonka mabe po ayi koloba po kaka akumisa ki Simeon bon voilà on les a problème té mais to pe sakanza mais merci pour la maman étoile nga pour la demeure pour na kutu nazali susu té donc ba maman famille bota o bo soutenir la demeure bino bozo mona bozo yoka azara suna biso té donc ça y a rien à voir autre que no yoka kuna ngai su ko poso na ngezala ke demeure atika ko benga biso ke non j'appelle famille bota je réponds famille bota et ça suna monika bongo anda mona zoyoka bozo idete à répondre à biso nini à so le blessure sur Bellevue donc maman Bellevue atika famille bota dans famille bota égale à maman Bellevue égale à famille bota atika biso bon makambo ça va régler ba compte na bango biso tozoyoka kaka nga en tout cas na ba nani on na ba kola ba nani ba to ba lobila ka maman Bellevue à part de mère batoto na batonto misa tinde na tala mais ba chaîne mususu na tala na ngati maintenant que la bendi moi les bonnes na ngi pas de mère pas na ça parce que na nga contente na ba dire na nga za nga contente en tout cas vraiment na ça dessus pour na de mère et les autres comprendre que ça ne suna bisoté depuis kala donc atika famille bote ba vona la bango kimia nga na otuna nga mutaki des abonnés mutu na mutu yemoko azoyoka ndema mamezo de sur internet soko otika la kuna ona kisongi songi oke a obwa ki pic ozongi pas ça obwa ki pic tant pis mais nga en tout cas na longo la nga vraiment la monique non azo porter na biso et le côté mais azo baxender jusqu'au problème likola mutu ya maman Bellevue donc nga teme ça nga passi na monique na mi longo la nga na malembe nyonso. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Voilà, donc l'essentiel merci beaucoup maman Jeannette. Tout prier pour la maman, avancer avec des et puis tout à la film la vie surtout partager, tout aimer, tout commenter, surtout pas commentaire à ta fois 10 dans mon tomorrow et ça va bien. Merci. Merci beaucoup. Coco Marcus, quand tu dis elle n'est pas bête, elle sait analyser. OK, on ce qu'on a ba angle nous ça va analyser ça là sur maman na bino. Mita na mutuka si c'était vrai. Bouzama il était poigné bino. Et même quand vous avez un sous bino bozong na ndenge mususu lelo démarre comme il vrai pas na bino. OK maman. Maîtrise-toi s'il te plaît, hein, s'il te plaît. Maîtrise tout répondre dans la vie. Bonjour. Quand elle a contredire maman Janine que maman étoile la zone si vous non mutu na makambo mutu ya mutaza na compréhension et alors tolérance pardon. Maman. Je sais pas. Non, on est qui opère. Maman Kiangani, je pense, hein. Kiangani était avant. Maman Kiangani, bonjour. Kiangani ou Duren, je sais pas, entre les deux, on a commenté. Ouais. Bonsoir, famille Bota. Bonsoir. Bonsoir, maman Kiangani. Bonsoir, maman. Biso to ya kaka, ceux qui te moni Bellevue, sans Bellevue to ya te. Balamba balia. Ata balam vraiment mami watabatie musaka tokoyate o basali yango bouillon tokoyate balamba balia toyate ata bake kunela biso ba mama pepe bake ko lamusa soki ba artiste o bakufa tokoyate balamba balia toyate en tout cas pona ma finga. En tout cas, ngai vraiment pour ma finga pour maman Bellevue. Na koma komono ndire ba maman bateka mbisi hein. Azo welisa mbisi essentiel azo matembela okela mbela bana pourquoi. Soki bango batangi kombo Bellevue te bana bango ba oliate. Soki ba fingi Bellevue te ba koliate ba yebi yango bien de bazawana.
fo bafinga belle vie ekozata mama azalaki ate nyonso kaka ya kala mafinga kala ya sikeza te po mutu nyonso tu aza na kikala na ye mutu nyonso mpe aza na kilelo na ye bino bokozwa oyo ya mutu nde yango bino bokotombola seke soki bino boye koteka nkombo ya Bellevue na wenze te bokolia te bango baliaka na nsima Bellevue bazolata na nsima Bellevue bafutela bana bango bazolesa bana bango na nsima Bellevue sans Bellevue bango baovivre te sans Bellevue leo so kaka ke Bellevue alobi ke nga na tiki na nga makambo ya théâtre bakoni fuati wana bango tu bakokanga ekozala lisu te bakolobe moni akimia bamboza mona ke eloko ofinga eza te balali baliaka na nsima Bellevue mafinga esalaka biso eloko te esalaka nga kuta esalaka nge eloko te ata na omake ozofinga ye esalaka nge eloko te natiaka ni j'aime ni commentaire suka so kaki naza na balabala TikTok namoni yo otie nde foto nde ozofinga naleki kaka malembe naleki mpo naza na balabala TikTok naleki na ngai en tout cas mpo na Bellevue tolanda te oyo bango bazofinga wana eza bango biso toza kaka na Bellevue na motema toza na ye kaka oyo ya biso etali biso ya bango mpe etali bango tolanda bango te nga kutu mpona kutu ko mpona de mer nga kutu esi na longola ye ya tongo nga de mer kutu na tongo deja ke ya tongo na kota na YouTube na ye ya tongo esi na longwa ya tongo babiloko waso tozomona ngo tuka tobeta ngo kara tokipe oyo ya biso kota na filme na biso tala na yo komante ndenge yo lingi ya biso po eza ya biso en tout cas oyo na ngai nabakisaka yango wana ka merci beaucoup la femme. Bonjour, bonjour. Merci. Bonjour la famille, pardon. Ngai nalingi na intervenir moke bolimisa ata mosusu makele nazoconduire po ya nyonso nalingana kota na émission nazwaka ata te alobi boye ngai na osenga omoni mpo na kosoutenir Bellevue il faut kosoutenir mpe bachroniqueur na biso toza na batonto mumba bayamsu wana nyonso bavi na bango ezozala na se bamama BBC nyonso wana so famille libota mpe tozotiela bango mpe mwa misu mwa moko ezokopesa bango mpe courage ya kosoutenir Bellevue soki otali bavi na bango mingi ezozala na se ezosala mpe kitoko te na YouTube soki ofonga nga na jour koma esa efort na fongoli télévision na fongoli batelefone nyonso bato ya ndako po tomatisa bango ata mwa ndambo epesa bango mwa courage parce que YouTube mpe apesa bango mwa 100 francs soki ezopesa bango courage mwa 100 francs na lelo azoki mwa $10 alobi ekomi mwa 15 esa epesa bango mpe courage lisusu balobelaka famille libota kwa nga na nga nasengaka mingi kote wana epuis tocontinue kolake bafilme na biso tokomantaka esala bien merci beaucoup nzambe apambola bien tonton pardon kitisanga nayebokitisa te nayebokita te pardon Maman Duren. Maman Duren, fongola micro. Famille Bota de Bellevue. Bota les films à Bellevue. Ce que vous soutenir les autres, pas de problème. Mais Bellevue, Azalat. Maman Duren, bonjour, fongola micro. Maman Duren, bonjour. Ne prends pas. Duren Kodia. On n'est pas là. Maman Mernès. Maman Mernès. Oui, bonjour la famille. Bonjour. Bonjour. Oui, nanga pe na kotsi pour intervenir moi mukie par rapport bon, ya makambo on kaninga oleka. Bon, ngana bakaka fokaka biso tozawana en fait nous on est là pas pour X, on est là pas pour Y. Biso tozawana par rapport à madame Bellevue. Tozaka wana pour ta ba film na biso. Et à la gauche et à la droite, franchement, famille Bota, on dit déjà bravo d'abord à nous, parce que film où tu connais les camétrières, franchement, on a cartonné. Entrez! Vraiment cartonné. Oui! Continuez toujours comme ça. Tous à la caravane pour la maman Bellevue. Nous sommes à la gauche, à la droite, bisoto tika été. Pour ce qui est le bon moment et sur les longuités. Comme tout à l'heure, la dame qui t'a tout à l'heure à lobby. Au moins, tonton wana ya mibali wana et tout. Et vraiment, ils sont là aussi pour notre Bellevue.
vraiment baso que c'est battre et tout ta bakena vraiment na braza bati ba panneau et tout donc bazana pena baso soutenir vraiment biso pe na tourna biso comme tantine na le bi faut soutenir on a moi ba mission na moi baso sala par rapport à madame Belleville na fille mo pesa Pamela yepé vraiment franchement elle soutient aussi madame Bellevue mais c'est vrai total à bangoté to pesa biso ka ba vie na batumo bo basa ba un grand moko incroyable batumo baso ko manipuler biso po ba le baki bazala ba souté baso kosa biso po biso to zala to matela ba vie en tout cas nzambe merci pour la étoile to yebi bena bango maintenant to yebi maintenant ba position na bango c'est fini ngakutu c'est fini o ba message na WhatsApp na bloqué. C'est fini. Attends, un euro à recevoir les sous-c'est parce que n'a ko tala ye, n'a mané ko pesa ye, parce que n'a mona kazaki n'a ngam n'a biso azaki ko soutenir. Mais là, comme c'est fini, c'est fini. Vous m'en appelez ça, on va orphelin, ou madame Bellevue, so linga soutenir. Vous m'en appelez ça, bango, ou bien bah tonton, qui sont derrière nous aussi, parce que toko tika pe mama biso azaye moté fois ça toujours na ba tonton ana tout ça ni ba sala ye so ka bimi aza baza toujours derrière ye c'est vraiment bien parce que so ba on peut le ba lâcher prise maman biso pe talaka tika ye moko ça bien té donc tout ça ka biso nous tous ensemble mais nzambe merci ba madame ana mi balé ba ta problème moko donc façon bon déjà ka ko loba façon ba encore ya ko réagir façon ba encore ça makamo mo nga ba ta ba problème makasi ya moninga kutu ko na sina longwa déjà depuis longtemps fa ko ba ngana longwa depuis to na mona ba ko na bi bato ba mabe ba vraiment bato mabe bon c'est pas grave nzamba batlaka maman Bellevue apesa makasi et on commence toujours ba film avec biso comme toi biso de la famille bota pona maman Bellevue toi pour la famille bota pona XT pona YT donc bango de bazo profiter biso to za to fou la matin mon réseaux sociaux et on bazo profiter na sima biso pour to fou la to fou la le sou mututé biso to fou la ka madame Bellevue ba ko ka gouti na suka nous on est là vraiment famille bota on reste vraiment là seulement pour madame Bellevue donc c'est ça mon message en fait que Dieu vous bénisse en tout cas on a ensemble. Merci beaucoup en tout cas. Merci. On est ensemble, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tonton maman du Rennes. Aldia vous fongola micro te fongola e. Attends. Alors on fongolie hein. Ouais, maman du Rennes a kangi moko. Attendez. Maman du Rennes. Maman du Rennes. Bon, c'est que maman des 4. Oui. Maman des 4, bonsoir. Oui, bonsoir, tonton Promo. Maman du Rennes. Allô? Oui. Ok, maman des 4, c'est la maman du Rennes, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous, famille Bota. Pour une première fois que je monte sur le live, j'assiste, mais je monte pas. Oui. Depuis Pointe-Noire, vraiment, bonsoir à nous. Félicitations d'abord pour les 2 millions et quelques de vues pour le film Meurtrière. Vraiment, famille Bota, vraiment 100% parce que j'ai fait que même mes soeurs qui sont à Brazza parce famille que moi je suis à Pointe-Noire. Bravo. Comment on a ces 200K épisode 1, tu petit 200K, c'est et Coquille, tu comme 200K épisode 1. Meurtrière, bravo famille. Oui. Parce que j'avais fait le tout possible. Mes sœurs qui sont à Brazza, comme eux aussi, ils ont le Wi-Fi, de s'abonner vraiment chez Bellevue. Et quand je regarde direct, même quand mon mari est en mer, je partage. Au début, mon mari, c'était pas facile, me disait, tu t'accroches trop sur Bellevue. Mais lui-même, même quand il est au boulot, la première des choses, comment ça se passe là-bas, les films de Bellevue? Je dis, tu vois, toi aussi, tu deviens famille à 100%. Vraiment bravo à nous parce que mais j'ai un cœur blessé. Moi, je dirais, quand je vois ce qui se passe sur l'internet là, avant même que Showbuzz voulait passer là, j'avais appelé maman Esther MMTV là, celle qui est, je crois, à Londres. Je l'avais demandé pourquoi Demeure se comporte comme ça. Vraiment, ça me blessait. C'est comme si c'était moi, quoi. Même mon mari me dit à chaque fois, mais comment tu peux rentrer sur Bellevue comme ça? C'est comme si c'était ta soeur. J'ai dit, mais oui, c'est ma soeur parce que vraiment, ça me fait mal. Comme c'est mon méga, c'est le Wi-Fi que je paye moi-même. Depuis que j'avais vu ça, avant que tout ça, ça arrive, j'étais désabonnée. C'est ma fille sur son ordi qui m'a dit, maman, on est en train de faire un live sur...
Ah, d'accord. Sur Belleville, maman, sur Belleville, les lives qu'on fait, vraiment, j'étais vraiment très mal à l'aise le soir jusqu'à ce matin-là. Et quand j'ai vu encore pour Sarah, c'est ce que je demande vraiment à nous, famille Libota, comme j'avais fait moi depuis, ça fait 1 mois déjà, de se désabonner pour les gens vraiment qui aiment Belleville, il faut se désabonner. Parce que quand on sort l'argent pour regarder les films, on apporte un plus chez Maman Belleville. Mais pas comme ça là. Même comme on dit, Tadji était à Brazza, je les avais demandé, si vous étiez à Pointe-Noire, je voulais même vous inviter parce que vraiment, je suis la maman de famille Bota. Vraiment, ça fait mal pour une sœur qui se bat pour que vous puissiez enlever le stress. À chaque fois, c'est des problèmes. Elle est forte. Elle est vraiment forte. Hein, je veux dire, même elle est solide. Parce que moi, je ne veux pas arriver. Tout le temps, c'est elle. Tout le temps, c'est elle. Vraiment, c'est pour cela que je dis, vraiment, pour ceux qui sont d'accord, vraiment, il faut se désabonner seulement. Il faut se désabonner parce que ce n'est pas bien. Ça, c'est vraiment l'hypocrisie. Il faut se désabonner. C'est tout ce que j'avais à dire. Vraiment, merci pour l'appel que vous m'avez fait. Merci beaucoup. Pardon, les mots, tonton et bonjour la famille. Tonton. Vous pouvez me faire descendre. Faites-moi descendre. Ok. Tonton, est-ce que je peux parler? Nous avons volé dans Kitana. Je peux parler. Pardon, Bolim, ça n'a l'obé. Maman de Ok, oui, oui. Merci, maman de 4 ans, c'est la mouké, pardon. Ah, oui, si, ma. Tout d'accord. Toi, banité, na ou maman, si la maman. Bonjour la famille. Nabi, famille Libota. Message n'a liboso. Gazana hypocrite. Veuillez vous désabonner chez des mères. Un point et trait. Un point, un trait. Veuillez vous désabonner parce que des mères ont bisauté. Des mères n'est plus avec notre maman, c'est clair, c'est officiel. Et azo sala mambuna yo wana po sala nde zo sala nana ba chantage ne ala con. Alors bolongola ba libonnement na bino kuna. Oya moni ki yaza fana des mères akende. Ozali ki yaza fana des mères akende o libre. Mais yo ayebi ki yaza fana Belleville. Donc, l'abonnement n'est pas des mères. Moi, j'assume ce que je dis. Bon, l'abonnement n'a bino. Parce que, à koki ko yate mutana ba polo bananyo na mokile simba. Moi, c'est na mobile écoute ba vandinda kumoko e simbite ba kabwani mkamta sali vina. O ali kamni no kabwani na mute comme bando sala ba chantage comme ça la boko mozon sa boko mo ba la boko mo ba la boko. Bolongo la libona parce que c'est qu'elle l'a fait là, ils ont méchanceté. Hier, biso to bengi sa, to bondeli sa rapport to benga to lo ba sa boy. Beaucoup bien te pona des mères a beaucoup bien te yaye asali mambo ezali contraire na mninga po acha Belleville na sauce po batu bazo ba finge ba saile ba matière ndi ba saleli wana famille Libota aza famille Libota bela désabonnez-vous chez des mères botika sa vie na makamni elle est libre le YouTube ezali elle peut faire ce qu'elle veut et puis biso liko na onde to zaboy des mères na leki liko na on biso nde to zaboy biso Belleville ou rien. Parce que bah conseil au tozuaka et où t'as pas de merde. Oh sokinini bella ou rien le reste est talibisoté. Puis je vais dire ceci. Les cambo et boya ko chama kelele oh showbiz patati chove di patata chove di tatata di. OK, to pesi bino vérité. To pesi bino vérité showbiz. To pesi bino bozwa bino abolimbo lobaki aibaki showbiz soki ya bon aibaki tondimi mais so yetan avec pesa ida showbiz en yem ta sala scénario yem ta kendo zo showbiz yem ta futa ki showbiz yem ta pona ki bakter ba ko jouer yem ta bimisa mbongo yem ta sponsorizaki yem ta sala mambu nyoso de kena kata showbiz à un moment donné soyez intelligent réfléchissez au fait à un moment donné bo sa mi tout na bino e sala réfléchissez. Quand on parle de l'idée, on parle de tout nuance, on a donc les acquis. Alors que non, tu as eu en collaboration, on a dit ah ça la boue, mais le reste c'est toi qui fais. Tonton Pomo, na ya abolobi, idée oh ya bela udo ce qui comme on est, ya bela prod, bien on est award. Idée on a c'est ça la bela udo ya kana on a idée. Alors biso to biko comment on a liveité, le bango inbox. Après ça idée à Belaoud ya award wana
ndenge kenana ndenge koba idée soit que vendre sangani rekabila ute on accepte to pesi bino to poto sambate nga kutu wana na faux débat to sambate ayaki na ida showbiz c'est fini kas mais yem tasale mamno se dikena kata showbiz wana yem tasaka yem ta sponsorisaki à un moment donné arrêtez là foutez la paix à cette femme à vivre foutez la paix ce que to ndimi moni ndena bo nyonso bolo bato ko mondima okay ayaki na ide na ngo pa ayaki na ide ayaki no ce que to sende tindeni to sende budget bi na showbiz na imta chakyan baba ide nyonso c'est la meilleure showbiz na imta ayaki no boni boyeko bela ou rien famille bota bo se désabonner au point d'enregistrer mutu bozaki na ils ont problème te mais asala ki nyonso ta Mama alikamba ko éclaircir exacté ya kende ya koloba Sara azolela likambuke soki showbiz ezaki ide na ye Bellevue ayibie showbiz. Moi je vais vous rencontrer showbiz ayi ide na contexte netini soki na bon tokera na anglais na so na ina bito en promo e na ni toko mosaba live donc pour moi bien ça ba live OK donc pour moi zonga to réfléchir live on fona sala ondeni ni fona tara ndeni si je za ni ne zonga sabe ba après ce que le kono bon réfléchir ko bon ba que showbiz on est loni ayaki na showbiz azo a china ba acteur a chima kamyo sa chima mbongo pour pas ça Mama Godwin idée exacte wana nani nde nani ba defu bino pe boaka Mama étoile na comme na bango ya panel étoile na mona kutu konta maternité désolé étoile ils s'occupent de d'état étoile tu viens loba ya pas na ngai nga nani na telamba na telamba na nga moya bleu na telamba na nga moya ya noir na bi il faut na telamba noir ye pas na le bi elamba noir ça le bien et ça le vraiment bien makasi tuko ngam na zeta ne de na la telamba yo ça raté et ça le bien makasi elamba noir parce que idée c'est nan Nka surtout quand il y a un faux débat 100% biso non mon faux débat na mona mutu faux à un moment donné réfléchissez OK on accepte tant qu'il na idée wana zaki accepte tant qu'il na idée wana zaki attaché na après ça qui idée on accepte et si après tant va pas na mambo organisation ça suna été fini terminé yemo ka développer idée hier là qui na ndenge ce que sende tinde OK on accepte azaki attaché là qui idée et si mbitende batunyo sondile mi biso pe bana ne tondimi sko yemo ka développer showbiz na ndenge ni sko to sende tindeni réfléchissez avec vos cerveaux vous longola ba cerveau na bino en place pour réfléchir sur le quoi banane ton a faux débat famille Libota maman maman Elda et bokangi micro famille Libota ça c'est un faux débat et un faux débat ba ke ba ibaki showbiz ba ibaki un faux débat il faut za mutu za maelete donc ça va débat va showbiz qui va yiba qui est showbiz ça c'est un faux débat même beau tellement Maman Étoile, s'il vous plaît, moi j'allais juste dire ça. Si réellement c'est son projet et qu'elle a protégé son projet, si Bellevue a volé le projet de demeure a qu'à porter plainte. Elle a ce droit. Merci. Si réellement c'est son projet, elle a fait ça par écrit et qu'un projet d'ailleurs a protégé, a porté plainte. C'est tout. Un point entré. On a faux débat par rapport qu'elle a porté plainte et puis nous au moins une mission de tous aboués. En tout cas, tu as enregistré Bella. Tu as tous les enregistrements de Bella. Tu as la nullité de Bellevue. Tu as les audios de Bellevue. Tu as tout sort ça. En tout cas, on te l'accorde, sort. Nous là. We want to move on. Like, sort tout ce que tu as, ou enregistre que au salaire sont des ni. Mais pardonnez, l'ambalia. Tiens, la bassani, copé ça m'tout aussi, si son bassani est cher. Et à te banda alpha tu omega. Et à te fini terminé. Et à te. À un moment donné, vous ça fait mouton besoin, vous crucifier yesu nous bakene kulusu. Ba tout nous ba kabona ke simbite jibena we ba pire master me ba kabona ka pe ba zonga ni kutu ba esili. Ba tu ba kabona. Maman déjà loba sala nyonso ko sala soko finga. Na pe man bombo inde tike la ye. Et le sans nous tout. Et puis c'est fini en fait. Nous on passe à notre famille Libota. Désabonnez-vous. La famille Libota
place pour autant de merde, on a famille Libota, c'est pour le bateau quoi famille Libota. Et puis bateau ça là j'ai d'appeler là pour mentir que c'est famille Libota. Nous sommes trop, bisous toi mailler les mancasse pour comprendre vos sales blagues là. Famille Libota mon côté et contre Mamie Étoile. Impossible. C'est d'ailleurs grâce à Mamie Étoile que tout ça là sort. C'est grâce à Mamie Étoile. Alors, famille Libota, mon côté, à contre Mamie Étoile. Mamie Étoile a fait, oh, et c'est là qu'il y a ça, la conscience, n'a pas qui va nous reprocher, elle a fait ce qu'elle a fait. Famille Libota, mon bengi. C'est pas famille Libota. Parce que nous, famille Libota, nous soutenons Maman Étoile. Piaou, oh, boya, salut mon kilinea, le famille Libota, la carte, merci. Et puis, tant que nous voyons, on voit les cam, ouais. Azi ide ya seveni na geta un exemple typique ide na bina ya selite na bina osala ya tombola star mutazaka ngonani chroniquiste tant azi ide au monde que ça bien pour l'avancement ya ngere kana bino bosala ete donc ide ko bima na mutu musu te hein si ide dimi na mutu musu nde Belleville ala mayelete zoba non, mais elle était pas réfléchir. Poussez vos réflexions. Il y a demain, ça va être un autre biso moko te qui va bien à biso moko. Belleville, ça biso ça la projet, ça la même promotion. Il faut vous abailler les tout un homme comme dengue qui est bien. Belleville ben depuis 2019. Certes, pour défendre et pour ça la bosse c'était bien, mais et apporter là qui est mini la vie. Rien. Et à partir de là, inutilement. Que de problèmes. Demeure à apporter que de problèmes. Que de problèmes. Après ça, elle est partie. Ma fille mettait la maté. Si pour votre connaissance, Makambo est bandade depuis l'année passée. C'est pas cette année que Makambo est bandade. C'est pas au moins des gens que Makambo est bandade. C'est que 100% est bandade. Belle approche ici. Ce que les gens doivent comprendre, pas quand ça te fait au vent de qui met au monde. Makambo est bandade depuis décembre. Mais si on en parle aujourd'hui parce que et comme il est comme Wana, nous avons ça la chantage à Zat et nous famille Libota c'est belle. En tout cas au bon salon qui n'a eu. Bon ça la chantage. Nous avons zobaté. Tolingande te tout le bela mambouzana. Nous en fait objectif to priorité na biso c'est Belleville TV. C'est que Belleville nous donne en fait. Biso priorité na biso ko vie privé Belleville. Tali biso te priorité na biso ma relation avec Belleville et tali biso te. Priorité na biso c'est Belleville. Priorité na biso et ça Belleville. Donc to lobati pour tout le monde na mamso ka ngoti na te to landara passer notre temps ya ko landa ne bino bolandaka alati a sali a lobia nous on n'a pas ce temps là. Nous on n'a pas ce temps là. Temps ils a tellement prêté to landa mambi mambo zanga tinate. Mais les autres to lobia parce que to monitina de limiti au point enregistrer dès là. Qui au point à enregistrer na bateau on a yebi batu bazoko ba ozonde tile ki ba yamba wana nde on permettra pas. Alors ma chère là c'est comme une point wana boke ko se désabonner na compte à Dakar. Ma chère là où tu es sors-nous tout. Dis même Bella, c'est Bella qui vend l'est de la RDC. Dis-nous même ça. Sors-nous tout à l'exception de l'autre et puis on passera à autre chose. Merci. Et puis, il faut ajouter que photo nyonso makambo nyonso photo nyonso ezapeka bino peka ba famille Libota na lobi la bino nan bino pe na mi mama oui lobi la biso maman biso mo na lobi biso maman tika bino oui tika biso to boy la bino oui bela ou bino il faut mutu mo boy azwa courage ya lobi la bino parce que so ba lobi la bino te bokanzande on dirait tout ce que vous faites c'est bon. Il ne faut pas le la bino, non. Vous excusez-moi, vous êtes mes grandes soeurs, vous êtes mes mamans, vous êtes tout ce que vous pouvez être. Bah, maman, bah, coco et tout, j'accepte, mais il ne faut pas le la bino. On a fait quoi? Vous êtes très mauvais. Vous avez un bien marqué. Bino, comment tu peux t'asseoir? Yo, coco, vanda. Certes, au début, on comprenait que non, c'est la famille. Mais quand vous avez les camots, comment qu'il est extrêmement boyé, qui est bien té. Mais vous êtes là, vous, yo, cabino, ben, hypocrite. Bon, ça va être hypocrite. Bon, c'est pour la loko, on a été, mais bon, fandi kaka. Quand cabino ne peut pas ça, bah, tu souba zel. Quand cabino ne peut pas ça, bah, tu souba zel. Cabino, on va les moutouailles. Et puis, quelqu'un vous dit clairement que, des beaux là, c'est un choix. Moi, je ne vous demande pas d'être là, mais attendez, basta, vas-y, allez-y. T'es là, certes, oui, mais minimum de respect. Pourquoi la gratitude n'est pas faite de ces mondes? Pourquoi tout le monde doit être ingrate?
certes, moi personnellement, je sais que Belvi a des défauts comme tout le monde. C'est quelqu'un qui fait la toilette. Peut-être qu'elle fait ça la toilette, elle en fait. Elle a fait ce qu'elle fait. Bref, à ça, là, on le croit, donc sûrement qu'elle a des défauts. Mais ce n'est pas que tout le monde veut ça qu'il y a des défauts et qu'il y a aussi Mikolo Balobakaso, Mikasalio Mabe, au tien na balance, au tali bola, au tali mabe. Tout le monde qui m'a beleki au matin, tout le monde qui m'a bola, au leki au matin, ma bé au Belvi, au tout le tout à bola, au cercle de bola, na bangote. Mais ce bola, ma sera bangote. Mais ce cas, tous les na bénédiction na bango. Donc, au monde, la bola, au belé. Mais ce que tu comptes ma bé, et zakake, à l'eau, c'est une émission. À Benanga impoli parce que nous la matière bongo. Impoli pourquoi? Parce que yo ne m'a pas dit par comment tirer mon parce que matière que mon bongo té. Elle n'a qu'à traiter d'impoli té selon des gens qui réfléchissent. Dites nga na zabi na lo balabi de pourquoi Benanga impoli parce que la matière comme mon bongo. Mais si on a le ben na c'est Benanga impoli té. Donc si a Benanga impoli c'est parce que yo ne m'a tiré que mon bongo. Quoi? Alors que ça y est, que banalise dit ça là et qu'il est bien té ça en fait c'est pas bien. Et puis ça m'a béton que pas moi là comme là il faut le bamaramon pour ça là que non et là bien. C'est ma chaîne, c'est ma chaîne. La chaîne non tu vas faire la belle vie. Tika biso franchement. To boy tika biso. En tout cas. Bonjour. Mais là, vous dites autour de qui? Bonjour. Attends. Maman la guerrière. Maman des quatre. Maman des quatre. On demande des ABN à papa, ce qu'on en sait, ni papa n'a pardon, Bozela. Ok, maman des quatre le bas. Maman des quatre. Ce qui est mon tata là. Maman des quatre. Hérité kuta sala nzembo abo limbisa pardon pour après mon tata là. Il y a pas aussi la biso ka film to limbisa et ça peine bien tout le monde a peine aussi à quoi. Maman des quatre aux Ali pas. Ngalo balanga kita papa. Ngayo na ye. La guerrière tozoka. Nalobi boye mabe nyonso mokili tondimi mpona Belvi me bakende kasi bakende parce que bato bayeba te bato mosusu bayaka kokoma bozobanga demer bozobanga Sarah bozobanga demer nasi bozwaki réponse na bino Sarah ayebisa ye bino Sarah alobi nyonso ke demer ayebisa ye Belvi alinga ye te aza na enregistrement moko te ya Belvi parce que na Belvi déjà basolola te babengana pe sauf que ana audio moko Belvi agangela ye jour abanda koloba makambo ya mama Olive demer ayebi oyo ye moko asala epa ya Sarah ye moko ayebi oyo asala epa Belvi contre Sarah biso toyebi te ntango bato balobaka Belvi afutaka bato po bafingelake bato na asir lelo bakoloba kaka bakofinga parce que bamoni ke ndako na biso eningani yango bakoloba sino bakoza na likambo baloba te mpo bazwi réponse na bango ke Belvi alinga te bato bafinga bato yango ezaki vraiment komba na ye na demer oyo bakoparle sur makambo ya sujet ya showbiz je crois que demer akoya na ide na ye mais te pa ye moko ide na ye nango mpo ezalaki batikeli ye na showbiz na bato basomi babie na makambo nyonso alinga asala nini oyo toyebi alinga yaka mati abandi kokumisa fali abandi kofinga kofi abandi kofinga mama wana ngambu abandi kozanga kotanga nkombo ya Belvi abandi kofinga fere do tolinga toyoka kaka wana na wana too much déjà koya na ide opesi mutu de toute façon koki ata kopresente mutu mobali ke yaya wana camarade nanga bolingana na binoko esili nango yo kei na le reste muta osouffrir eza mwasi so maladi mutu oyo présenta ye muta ozwango mais toyaka ka so bomoni eloko yango réussir ke ngam na sala kango mais soki esimbaki te oloba te kezalaki projet na yo soki esimbi te bato bakota ye te ovanda nie lelo oko esimbi yango ekomi ezalaki projet na yo wana kutu ya faux débat
wana ya faux débat pourtant yo yeli mutu makambu il faut est-ce que ozala bien ozala loyal ozala honnête comme ça bosola bosala makambo bien yo yeli mutu s'engager tant yo manque respect alongoli yo pembeni na ye siko fasa ni a éliminer nyonso bien ça neti ndeni vraiment c'est regrettable les gens na batu musu tofungola ba porte pour na belle vie lelo peut-être toza na regret mais ya kokanga ba porte wana parce que toi na choisi mutafinga makamu tanga ozandeni na batu mutangwa ozandeni na batu azana gentillesse na ye côté quelque part bazolo ba asomba batu par rapport à ndenga vivana bino so azana 1 euro au partageaka so azana biloko kolia au partageaka siko bino mo boyebi passe yango demeure si je vois bien na ba émission na début année a banda koloba ke famille bota boyeba ke na année o boko souffrir suma casse koleka ba année nyonso Joranda ebeke be makambo no so yana nzela en tout cas eza pasi mingi aza petite sœur oyo to neti moi personnellement na banda ki na lingara ye pour na Belleville nda banda défendre Belleville parce que ayaki na moi quelque chose moko boye o pas Belleville zalaka te o bato ba banda ko finga ye pa banda ko finga po nga na lingana nga mafinga mais ye moko femme en question Belleville alingani mafinga ta banda na ko lingango te mais lelo en tout cas akendene kaka kofi pasa yembiango déjà ata okenga na kolela te donc voilà akendene to lela te toza biso ka wana en tout cas toza ka wana vraiment tout ce que j'avais à dire c'est ça bon après ça aussi si ba makambo nous tout le monde a fait sa vie na peut te parler sur film parce que to tele makaka côté ya batu moko te basali makambu na bango basali makambu na bango bali ba kota ba rando na bango biso to tele mapoto bakisa bango implice pourtant biso to loba boy tant monsieur eza na batu musu batala bango te ba ok tala bango to bakisa bango vie peut-être ça peut biso to parler sur bango donc so tout le monde a lobby apesi a vie na ye après to changer sujet to comme au parler sur film en tout cas merci maman guerrière maman plein signe. Ok merci beaucoup Bayaya. Et le bosso nanu nenga kinana le bano demain nanu pas fallu babenga na po nini songi na kempoli wana 1 et 2 naza prince Lomba aza beau frère nangai aza mba petit chana le kalandanga juste na benga na itake bon est-ce que moi pense la pete que ceux qui bango ba fingi bo répondre bango te aluba nanga te simbate ceux qui ba lobby pepe biso pe nini toya pona poids exact mais biso nini to finga kate toya kaka ke donc ceux qui est à lobby biso pe toyepe nini to défendre Belleville pona équilibre exact mais to finga kate ceux qui to bi ke bango ba lobby totiki bango ba lobby nini totiki et simbate et qui est bien dit donc et qui ndakane bongo mondenge presque alobananga donc bakoko beba za hypocrite mais si la ça pas vrai hypocrite si la ça hypocrite non pardon pas belle toko ta intérêt on a te pardon to comment on est mon bango et comment ya kofinga l'essentiel est que tu fais sa message tout conscientiser parmi les botas. Oui. Maman, mais kotanga kombote s'il vous plaît. Ah, ok. Ma papa soso. C'est un vrai hypocrite ya makas. Parce que ceux qui battent bazo finga o komona ye apesi bango ba mbote alobi donc akumisi bango. Mais et pas jamais le kwana etika jamais koleka. Ata mukolo moko. Leri mwana ya dadi kidambala yaka alobaka ba n'importe quoi mais bela leka alobaka si vrai famille bota boloba te bo finga te mutu moko te aloba mais pourquoi pas yepe aleka pe asala ngope asala ngote pona ninkasi ceux qui battent ni ba fingi ye akei aye alobi ba n'importe quoi ce qu'on pas ni bon c'est que donc il y a des secondes donc vrai donc hypocrite on a le baka ya mwana qui sans pardon ce pas ça de continuer non mat ba border. Ok, merci maman. Bonjour la famille. La ligne le bara moi muke pona kita.